Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka émission bokoka bayindo nzambe apambola bino ya bino ndeko Kongo alenga mwana fumu Kimbangu. Bonne année toujours bandeko nanga bozwami kuna na RDC, bandeko ya Congo Central o bazwami na Matadi, Boma, Tchela, Sekebanza, Mbata Siala, Maduda na pesi bino mbote mingi esika bozali na bosani te bandeko ya Kikwiti. Mbote na bino kuna na bandundu nyonso, bandundu ville, mbote na bino bandeko ya Goma, Kisangani, banda Kivu, bandeko na biso kuna na Mbujimai Kananga pe na bosani te bandeko ya Lubumbashi pe Katanga pe na Equateur, Mbandaka, Nzambe apambola biso bana ya Congo, na bosani te bandeko na biso bapikime esika bazali kuna Nzambe pe aleka na kopambola bango et surtout vraiment bonne année na bandeko ya Kivu oyo penza bazali komona pasi mingi na mabele ya bakoko na bango kasi ya solo bandeko ti mokolo ya lelo kimi ezali nanu te bitumba oyo na ba M23 ya Paul Kagame ti mokolo ya lelo bazali koderange biso na kati ya République démocratique du Congo yango na kosenga courage vraiment na bandeko na biso ya Kivu en tout cas Nzambe aleka na kopambola bino. Bandeko, bonne année, na biso bana diaspora de partout tozali, Nzambe apambola biso, vraiment biso batozwami na mikili ya bapaya. En tout cas, Nzambe pe aleka na kopambola biso, liso na biso kaka nde tolobaka, toujours na République démocratique du Congo, pamba te ezali mabele oyo bakoko batikelaki biso. Nzambe apesaki na bakoko na biso batikeli biso. Il faut toujours liso na biso ezalaka pe ntango nyonso kuna oyo esengeli koloba tolobaka. Bandeko lelo tokosolola makambo tokosolola lelo ezali bongo oyo etali bongo rail barail oyo bozali komona barail ya train bato basalaka barail oyo ezali bacolonisateur bacolon oyo bayaka depuis na epoke ya Léopoldville ti babelge basali biso banzela oyo bato basala banzela oyo ezali bakoko na biso basala batravaux forcés mpona kotonga barail ya batrain oyo bozali komona ezali néglige boye barail ya batrain oyo ntango mondele asalaka yango na banorme moko ya malamu mpo ede biso population mpona transport nde tomonaka na mikili ya poto. Soki na poto basalaka batrain te bandeko na ngai nayebi te tongo tozala ndenge nini me mundele lokola lisu likolo ya lisu atimbela asali mpe bara ya batrain oyo bara ya batrain oyo esalama mpona population epuis mpona komema bamarchandise yango lelo ngai ndeko na bino Kongo alenga masolo na memeli bino na émission na biso ezali tokolobela likambo etali bara ya batrain likambo ya kokamwa bandeko rail ya train oyo euta bakote ya matete kuna na ntango oyo eleka nzela Kingabwa oyo eza na Kingabwa na limete bandeko badeplace yango bateki kote wana nyonso alors tokobetela bino masolo mpo bocomprendre pourquoi bateki yango. S'il vous plaît, chers compatriotes, regardez tout le monde ce qui est en train de se passer dans notre pays. Ça, ce sont les étrangers qui se donnent les lix d'enlever même les rails pour construire. Quel malheur dans notre pays. Le chef de l'État, vous voyez ce qui est en train de se passer dans notre pays. À Kinshasa, nous avons déjà un problème de transport. C'est l'unique moyen de transport. Donc, les trains qui peuvent désengorger les voiries urbaines ici. Mais ces gens se donnent les lix d'enlever les rails pour construire en tout cas. Monsieur le ministre de la Justice, c'est ça un dossier que vous pouvez vous mêler afin de mettre l'ordre dans notre pays. Ça ne peut pas se faire, ce n'est pas normal. Ça c'est impossible mais vrai. S'il vous plaît, cher ministre de la Justice, nous allons nous mobiliser pour mettre fin à cette histoire. Veuillez quand même prendre vos responsabilités en main parce que ce n'est pas possible que ces gens se donnent les lix. Bandeko na ngai
ya solo soki basali nzela balingi badeplace nzela basala batalaka nanu baintere ya solo bandeko na ngai tokende epai tozonga boyebi ke soki baza kosala projet basalaka yango liboso batalaka baintere ya bato oyo bavandi nzinga ya barai ya train wana batalaka nanu baintere na bango parce que bokosala kaka projet te sa kotala baintere ya bato oyo bazali pembeni ya barai ya train pourquoi batalaka baintere liboso bandeko batalaka intérêt national intérêt local mpe régional me bandeko makambo eza koleka na congo toza koyeba te baautorité na biso ti bazali kosala makambo eske baza koraisonne baza kocomprendre makambo bazali kosala to baza kosala yango kaka na pito pale toza koyeba te soki lelo totali rai oyo bandeko na ngai bacolonisateur ntango basalaka rai oyo basalaka yango mpona baentreprise boyebi ke na limite basociété ezalaki ebele biso tokoli na kinshasa toyebi ke basociété mingi eza kozala mingi na limite alo mundele lokola atikaka yango donk banzela barai ya train wana bandeko na ngai ebandaki koservir basociété mpo banzela babiloko ozoya bamarchandise soki ezali koya eya kokɔtaka facilement na basociété comme baavion soki ekiti na njili eye kotika bamarchandise wana ezali kosenga il faut a partir ya ntango eya mbala moko ntina basociété donc barai ya batrain oyo bandeko ezali utile mpona biso ezali mpona intérêt na biso bacongolais biso population me lelo oyo balongoli yango bandeko toza koyeba te en plus bandeko ezali lisusu mpona population bato mingi balongwaka kuna bayaki kolongwa na ntango mpo baya na ville donc ezalaki mpona transport mpona bandeko na biso mpo ememaka bango toza komona biso moko toza komona batrain ndenge ememi bato me soki batrain oyo ezali ntango mosusu ezokende mosusu eza kozonga normalement fale ezala double ligne ya ale na ligne ya retour yango moto esalaka ke batrain ediminue population batransport na bango me biso sikoyo ezalaka train moko yango eza komema bato yango bato batondaka parce que population ezali ebele tala bato ndenge bazali komata na batrain donc rai ya train oyo ya kingabwa ebandaki koservir biso na ndenge kosakana te sikoyo bandeko na ngai avantage ya social ya biso bacongolais ezali nini oyo lelo bateki yango bato bateki yango bandeko na ngai bateki yango mpona intere ya nini epuis tozali kokamwa batekili yango bapaya bamindele sikoyo mundele oyo asombi yango mpo asala soki société abuki bara ya batrain oyo Daniel Bumba yo ozali moto na yambo ya ville de Kinshasa ministre ya défense ya finance ya pardon ya transport Jean-Pierre Bemba Gombo biso toza kocomprendre te tozala mikili ya poto tozomona ke bino mpe bovandaka awa na mikili ya poto eza kutu te ko baministre na biso bayebi poto te non ministre nyonso to aza na Congo lelo meme badepute bayaka poto bayebi mikili ya makambo ya poto Europe mobimba ba États-Unis bokendaka badubai kutu boza kokende na bakatar wana me bandeko toza kocomprendre te toza kocomprendre te nani ateki yango estce président de la république ayebi kotuna mosusu ezali ti botekili yango mundele wana bamindele oyo basombi yango mbongo oyo boteki yango estce ekokende na kesi ya leta ekokende mpe mobimba ndenge bino botekeli yango parce que tozomona badetournement ebele oyo eleki na ba 100 jours na
makambo ebele ebele tomona ba 300 millions ba 65 millions ba millions de millions eza kobunga kaka eza kobunga me mosala malonga eza kosalama te. Daniel Bumba gouverneur biso toyaka koloba pamba te mabele ya Congo eza ya biso nyonso. Même président de la République le Congo appartient pas à Félix Tshisekedi notre président. Congo eza ya biso nyonso tout. Mais tant tozomona bafaille ezali il faut tolobaka place bafaille ezali. Hein? Likambo ya 100 jours oyo elekaka oyo biso nyonso tu toyebi yango toyebi ke no bato bayibaka 100 jours basambisaka Vital Kamerhe. Mais ti lelo mbongo wana emonana te. Lelo Vital Kamerhe aza na ye bato nyonso tu oyo bayiba bambongo ti lelo baza na bango. Ministre ya finance azalaka Nicolas Kazadi azalaka doki mbongo nyonso tu bato bayibaka bato yango nyonso tu tomonaka bango bayaka koéchappe kobeta monoko na ndenge na bango mbongo wana emonanaka nango te. Donc ndenge moko mpe kaka tozomona rai ya batrain oyo nyonso tu bopikoli bolongoli yango bandeko ezali pasi mboka na biso mboka ya Congo. Parce que c'est notre pays. S'il vous plaît, chers compatriotes, regardez tout le monde ce qui est en train de se passer dans notre pays. Ça, ce sont les étrangers qui se donnent les lix d'enlever même les rails pour construire. Quel malheur dans notre pays. Le chef de l'État, vous voyez ce qui est en train de se passer dans notre pays. À Kinshasa, nous avons déjà un problème de transport. C'est l'unique moyen de transport. Donc, les trains qui peuvent désengorger les voiries urbaines ici. Mais ces gens se donnent les lix d'enlever les rails pour construire en tout cas. Monsieur le ministre de la Justice, c'est ça un dossier que vous pouvez vous mêler afin de mettre l'ordre dans notre pays. Ça ne peut pas se faire, ce n'est pas normal. Ça c'est impossible mais vrai. S'il vous plaît, cher ministre de la Justice, nous allons nous mobiliser pour mettre fin à cette histoire. Veuillez quand même prendre vos responsabilités en main parce que ce n'est pas possible que ces gens se donnent les lix. Si quand on le babo, ministre de la Justice, Constant Moutamba, tala makambo yango oyo, raya train oyo servaka batu, oyo servaka banzela oyo pona ba train, biso tozo kana, tozo sambela kutu nzambe banzela ba train ba bongisa yango po population to komi ebele. Population de Kinshasa comme presque plus de 20 millions. Mais il faut qu'on renforce un banzela ba train. Toujours battre que bozo tonga banzela oui, mais botonga la biso pendant Sénégal aza ko sala ba pays mususu, ba Angola. Bazo tonga banzela ba train. Yango mo te sala ke dibinaka ba embouteillage. Likambo ba embouteillage, so bo sali ba train oyo ba rayo ba train oyo. Boko ko picolater, il faut ba renforcer yango. On a très ali, bo renforcer yango bo sala ba train ya ba malamu, bo somba ba mitu ya ba train na ba Allemagne ba payer zali ata ya occasion bo ko somba ngota 5 ta 10. Bo renforcer banzela bo bongise banzela ba train yango mutu ko sala ke population ezwa moins de transport ya malamu pour parce que circulation esila na banzela ba mituka. Tango banzela ba train ezosalama te bato bana kosombaka bacamion bato balingi bacamion etambola mingi tolandaki gouverneur ye moko alobi plus de 2 millions de voitures etambolaka ntango soki toza moke alo ndenge nini ya mbuteyage ekozala te banzela mpe ya malamu ezali te ezobukana parce que bato basalaka banzela liboso basalaka yango na bamabele oyo elemba ya makasi te lelo kutu bien ye moko fati beton alobi il faut ko bétonner mais soki bo bétonner nzela bolinga bosa goudron likolo po ezalaka meme propre ndenge tomonaka banzela couleur banzela ndenge eyalaka biso sikoyo bozo bétonner mais boza kotika yango nzela ndenge wana likolo goudron ezali te nzela eza komonana kaka sali te nzela ezomonana sali te. Ah Congo bato mayele bino bato bozo diriger biso bino bato mayele bolo ba français milai mais comment c'est possible bozo sala makambo vraiment net kaka na kanai kaka toza koyeba te nzela soki botie béton esili goudronné yango ezala pena couleur ya kitoko ya nzela boza kosoigner yango bobokela yango mai
mpo ezalaka toujours makasi bato fo bazwa misala lelo boza koakize président de la république kosa mutamba justice yango oyo bamosusu bandako oza kotekama bambongo ezali kozala détourné bolimbisi bambongo ezali kozala détourné président aza na problème te président ye moko te moto akotravaille makambo oyo nyonso tu kaka ye moko ministre ya défense ya finance ya transport omonango wapi asali bino kaka je aye kotala zandu tala ndenge président de la république akiti bino bolati basapato ye kutu président alati boti oyo aliki ayebi ke no banzela ezali mabe ta mosu akoneta bapotopoto banzela nyonso akotisaki bino wana ye moko amoni yango soki boza mayele me banzela wana nyonso tu président alekaki na bamboka oyo ezali développé il faut lobi nango deja bamisala ebanda mpo eza soni eza soni président aza na problème te faci azali le seul président baprésident nyonso to baleki oyo lelo azoya sur le terrain aza komona misala ndenge eza kosalama mpe aza koloba na bino nyonso tu baministre boexécute bosala misala toyebi ke batraître bazali ebele toza komona ndenge makambo eza koleka na ye snel snel oyo ya biso epesa biso courant trop de traître trop de traître bato baza kosala mosala balingi kopesa courant na kinshasa mobimba te lelo bapesi na quartier oyo lobi bapesi na quartier oyo omona wapi mboka mobimba courant epesamaka lelo 3 heures d'été katani lobi 2 heures d'été ezongi mais c'est incroyable mais toza na courant oyo ya kosakana te na kati ya république démocratique de congo courant ya inga toza nango eza koalimente bapays mosusu oyo étranger oyo ezali na banzinganzinga na biso toza na bacourant ebele bacourant ebele partout na kivu kuna toza na babarage ebele toza nango me bandeko na ngai na congo central deja ezali me bandundu kutu courant kutu koloba te so balobi basala babarage kutu kosakana te me ya solo bandeko snel wana bato baza kozwa mpe courant te me baza kofutisa bato bafacture omona wapi omona yango wapi rési des eaux mai ya malungu ebimaka te tala ebale oyo toza nango balake pays moko te na afrika eleki biso na mai pays moko te toza deuxième poumon ya monde après amazonie c'est le congo rdc mais toza kozanga mai courant toza kozanga yango courant ya inga premier barrage d'afrique me biso bakongolais toza kobénéficie na mabele oyo nzambe apesa biso te mabele oyo boza kobebisa oyo charge oyo amemaka bino bokomprendre yango te botoniata ye kaka mpona koniata mpo bozosabote ye parce ke bosomi bandako na balibanda ya congo boza komonaka ya solo mboka wana eza nango ya biso te me ntango bokufaka na bamboka ya bapaya botala combien de personnes baya kolelaka bino mpo nini bosali ya malamu te bandeko na ngai baministre daniel bumba eza mawa mingi vraiment komona ke rai oyo bacolonisateur batikela biso bango basalaka yango na banorme ya kitoko bino boza kopikola yango tala neti oyo ezali na nsima na ngai tala batrain ndenge ezali abandone or barai oyo bambongo oyo bato baza koyiba ministre ya justice bambongo bato baza koyiba ekoki koalimente barai ya batrain oyo nzela mpe ebongi bato mpe bakomi kotambola na train tosombi mpe batrain na biso lobi mpe totamboli mpe na tgv na kati ya kinshasa sénégal ekomi na tgv ethiopie oyo tofingaka baethiopien oyo tolekaka bango na baannée 70 lelo okende na ethiopie ozoka na elenge ya pays tokendaka tosalaka baskale wana tobimaka na libanda soki obimi na libanda ya aéroport ya ethiopie bandeko c'est catastrophe quelle beauté me bima libanda ya aéroport ya njili bandeko na ngai
Congolais. Président Félix, aza koluka ke abongisa Congo ndenge ye moko aloba Congo fe bonga. Na temps oyo ka asali, soki alobaki asala lokwa bamosusu basala ba 18 ans, ba 20 ans, ba 30 ans. Mais mboka na biso quand même, soki akute na ba ministre malamu bazo travailler kitoko, pays na biso ekobonga. Congo ekobonga. Ya solo ba mindele ba visaka Congo la biso basala tout ba diaboliser Congo to panzana population pe toza pe vraiment en tout cas toza ko comprendre te biso pe population. Toza comprendre ba réalité te ba bien ya biso moko population. Parce que oh nous surtout zali bien ya biso ba peuple congolais normalement to ko sala suka na manifestation marche ya munene parti civil pona nini bokene kolongola rail ya train rail ya train boteka société wana pa epai ya bamindele mundele oyo aza koya mpo adétruire mboka na biso bino boza kotekela ye so mabele wana société yango oyo mundele akosala aza kosala yango mpona baintere na ye mundele je comprends pas nazo comprendre te baministre na biso nazo comprendre te mais boye kosoutenir mpena président te makambo oyo tozo comprendre te nani ateki yango mpo na nini boteki yango est-ce que boyebisi bapopulation oyo bazalaka pembeni wana ke boteki yango. S'il vous plaît, chers compatriotes, regardez tout le monde ce qui est en train de se passer dans notre pays. Ça, ce sont les étrangers qui se donnent les leaks, d'enlever même les rails pour construire. Quel malheur dans notre pays. Le chef de l'État, vous voyez ce qui est en train de se passer dans notre pays. À Kinshasa, nous avons déjà un problème de transport. C'est l'unique moyen de transport. Donc, les trains qui peuvent désengorger les voiries urbaines ici. Mais ces gens se donnent les leaks d'enlever les rails pour construire en tout cas. Mbongo wana ekokota na kesi ya leta bandeko tala mbela na memelaki bino mokola lelo yango oyo yango toza kointerpele gouverneur de la ville de Kinshasa Daniel Bumba tolandaki lobi na bosolo na politique na pesi mpe ndeko na ngai ezali motombo mbote vraiment en tout cas gouve pasi mpe mawa na motema oyo biso bakongolais ya libanda toza kotala bino nde bozali kotambusa mboka. Le Congo appartient à tous les Congolais. Lelo tozali komona bato nyonso to barenaka na ntango Mobutu mingi baza susu te batata wana ya kala baza lisusu te bango mpe babomaka bato bakangisaka bato basalaka oyo bakoki kosala me mokili eza kodevelope mokili eza kodevelope. Laurent Désiré Kabila ayaki mboka ekendeki malamu mpenza malamu te. Joseph Kabila ye lelo oyo criminalité eye so makasi parce que les étrangers bakotaki mingi na mboka na biso na bainstitution nyonso mboka ezali vraiment détruit. 18 ans ya Joseph Kabila soki ozwi mwana ya 18 ans ya Congo lelo omona kuluna tala pasi oyo ezali na Congo tala population ndenge ti lelo na Tchango baza komata na batrain ti likolo train mpo etambola biso bacongolais batrain oyo balobi Mobutu atekaka akabaka yango kuna na Gabon Mobutu akabaka yango na Gabon ti suka nango biso bacongolais toke kusu kosomba su train bakabelaka bagabonais ti lelo tozali kokoka kosala kosomba batrain te ti lelo betro bende donc bamitu ya batrain eza nango kutu ebele awa tozokoka te millions de millions mutu ya train awa na balemana awa tomonaka yango na bainternet eza nango soki otala yango mpena obeti na Google locomotive na Allemagne ya occasion combien bandeko nango komona prix nango meme ya sika okomona prix nango okomona ozokamwa mpenza doki locomotive prix oyo mpenza Kongo azokosomba yango te mpo nini liboso nano mpo somba balocomotive wana fo bobongisa nzela
nzela oyo eza ya ba 1900 soki combien bakoko na biso akala ba 1900 soki de 20 soki 10 oyo basalaka batravaux forcé bautala na baéquateur bamosusu bautala balome yango tozomona ke congo tozalaka mélange bato mingi basala bara ya batrain oyo baétranger bauta bapays mosusu baya na congo mpo basala banini bara ya batrain na bandeko na biso bauta baéquateur basala batravaux forcés mpasi oyo bamona meme mpa kutu reconnaissance ya bato basala banzela oyo to reconnaîtraka bango nde tomonaka na basénégal bareconnaîtraka meme bato bayaka kobunda guerre ya deuxième guerre mondiale na bato basala banzela batrain baza koreconnaître bango parce que bamona mpasi mpasi nyonso to bakoko na biso bamoni tala négligence tala lifuti oyo biso lelo tozali kofuta bango génération ya lelo eza mawa mingi eza mawa mingi botika bososola yango tozolanse mbela na ministre ya justice kosa mutamba kita sur le terrain otala oyeba mpo na nini bateki rai ya train balongoli bapikoli barai oyo mpo basala société mindele balingi basala société société yango bakosala yango mpona baintérêt banani bazambe eza na bamaluku bantsele bazambe eza kuna ebele baspace ezali bakoki kosala basociété kuna te mais fo bapikola kaka rai oyo mpo basala nini nzela mpo basala nini eza mpona intérêt banani intérêt banani nani ateki yango mbongo wana ekokende wapi nzambe apambola bino bandeko abonnez-vous na Congo Alenga TV partagez vidéo tokutani bongo mbala nsima kimia nzambe ezala kati na bino ezalaki ya bino ndeko Congo Alenga mwana fumu kimbangu totikali toujours na masolo na biso yango kaka tokosololaka na bino tokutani bongo mbala nsima matondo mingi tokutani mbala nsima matondo.